Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Mamie la chatte, ex à Caleb, en larmes. En larmes. Vous avez imaginé, Mamie la chatte, à ça la sous ma vidéo na TikTok. La fois passée, avant ça, ma vidéo, na en 2024, na début 2025. Avant ça, ma vidéo. Na ma vidéo, na ezaki ming ba live, na live, au moins na soka za musala, parce que je crois avant ça na cantine, y école ya bana. Aolakisa batu, ndenge nini asalaka musana ye, luka banda osukola mingi basani, bakongole banda oseka na mona mo vraiment dona en tout cas bakongole ba compliqué. Et pourtant musala na ya na mbongo parce que bazwela ngo ba formation pour ça na cantine école ane faut de lango formation mais bakongole banda ko seka otika théâtre pour yo sala musalo. Yo kasi ba misani ngo basala na ba poto ba musani basala. Yo kasi mundela otiki lo bureau no kendo sala soko tangi université te. Ba misala na kutunga mona ka ba job ba bonde za na ba mbongo makasi. Pourquoi? Parce que oza na temps libre belé, oko sala pe double, oko sala pe business côté mususu. Ba kongole ba koma ko seka ye. Bona bazo seka ye, musala ngo fier a pamba. Mais après un moment donné, ayako tika ne ba live sala ne sous ba live te, je crois na vidéo moko ayaki ko expliquer batu. Pourquoi vous osez quand et ça musala na abi akoko yo kasoni pona musala nete kotana pe amba kongole photo bon c'est ça vraiment malamu te habitude à oseka bato. Après quelque temps ayako publier photo ya yena mama na ye ba kongole abandi pe ko sekika ko mama na za ba tampo na moyo eza na Kongo kuna eza na batu mususu kuto ba tampo sans que ba tia produit droguinone. Ezaka ke po na ye supporter chaleur te peut-être apakole mafuta moya mabe moi telmiza na Kongo mingi beti baza oseka mata bongo bo seka mama batu pona nini parce que ba mama na biso ba tshetse na bango ba choko mikolo nde komi ya bien ba choko moya ba mai ba choko mo ekomi ya bien ba sera mama na biso ezaya ba choko penda ya ba savon ba pokola ba savon ça fait comment on a bossé ba savon mo bezaki verbe mo zo pour putate là ezaya ba face bela ko telisa po mama so nga ko tela nga penda o mta oseka mama na nga poza na tampon na omoneka ndenge po mama na nga ataza tampon ataza ndenge na olingi ka po mama kala ba pakola na bango ka bongo batela ezali kamba lelo te ezali kamba génération époque lelo ba développer kotela ya ba tonga ya ba nini to ko vimisa boye ba mama so batela na bango na ndenge na bango voilà abayaki ba banda ko seka mama ba mami la chatte. Après wana en tout cas yaki okata ba live anda sa sous ba live te. Mais moi mikolo yo yako zongela ba live azongela ki ba live na yeye na moi mulopwe. Je crois baza na collaboration ya ba produit au moi mulopwe azoteka. Aposta ki pe moi mulopwe na compte na ye. Je crois ça fait 4 jours nda posta ki moi mulopwe na compte na ye. Mais na butu oyo Caroline akufaki la même chose moi mulopwe lobby parce que ngai lobby na tela bino live ya moi mulopwe lelo na tela bino live ya Mamie la chatte ceux qui bon même chose moi mulopwe lobaki même chose Mamie la chatte a lobby na live ne on na tela bino na ko renchérir na suka na live wana lobby boy bazalaki na communication ye na moi mulopwe bayoka na tellement bien wana pe faut retenir en haut groupe Sinark en tout cas la plupart bata groupe Sinark batikala plus ou moins bien chose na batu bayokana te baza moi mukie par rapport na bato bayokanaka donc Mamie la chatte na moi mulopwe en tout cas ils ont de très bonnes relations moi mulopwe a na relation bien na Caleb a une relation bien à Mamie la chatte malgré que bazala sous de toutes les façons moi nani Mamie la chatte na Caleb baza ba divorcer mon corps très mature parce que toyoka bango ata na réseaux sociaux te na ba problème na bango comment na CP na bango makasi. Alors Mamie la chatte a dit qu'on peut sa témoignage
na kati ya témoignage wana eza na vidéo o post na boyi kosalela bino ready na linka na introduire et bon na tika bino bolanda mais na renchérir na suka vidéo bino bolanda na ole parce que elle était en train de pleurer azako lela makasi parce que ça émotion mais makamba lobi na kati nde yango nde vraiment intéressé ngai ou alobi pona Caroline alors bolanda na vidéo wana so bolandi yango nga na suka na koya pona ya ko renchérir bolanda vidéo. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Menangai, Christelle, je sais qu'il a l'air Bando bande depuis 10 heures, au mieux que la maman. Vas-y, maman, on comprendrait. On comprendrait. Tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre. Oui, Nabi qui ça fait mal, mais il y a dans moi n'a qu'un live. Maman. Au banda qui depuis 10 heures, non, qui sont depuis 10 heures. Maman, Boka Musika, tu vas pas comprendre. Depuis 10 heures au banda qui kata live. On va au banda no penza. Kata live. S'il te plaît, banda qui depuis 10 heures au banda là depuis 10 heures. 10 heures du temps. Non. Kata live. So quand tu live tu vas pas au banda no sifo kata live. Non, le l'article lui. Ya kani kata live, c'est là au sala live après kata live. S'il vous plaît. Yakarine, s'il vous plaît, Kata Live. Kata Live, qui depuis 10 heures, Kata Live, pardon. Kata Live. Non, de la souste, non, de la nangate. Avant, la compatir, la bande de commencer. Niki, yobi, era bande kolelate. Boti kat aleni mingi, apema, akata Live. Au fait, le but c'est une live. Dans mon logo, c'est comme si c'était un message. Au fait, c'est parce que ça saisir opportunité. On a prié hier, Seigneur, dans live, tout ça, mais écoutez que on savait même pas, Seigneur. Obundi na koluka mbongo ça papa mbolo lombo on bonjour na ngote na paix de temps depuis pour la bouquille ya anza mabomba biso bandeko
To lingana, to ça bon. Bata TikTok bata mabo ngana bana kata la bofi ngana ba se wana. Kala ni la skuni kulanda bango telekina kulanda te. Tika, c'est pas grave, Tika. S'il te plaît. Oh, finga nga so no finga eh. Skuni, laisse. Ah, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, ça la tamambo, te ba divorce. Maman Christelle abandonne la depuis 10 heures wana za mwana bébé ado melisa mwana. Mais c'est ça le problème. Skuni. Besoin de ça, comment on s'il te plaît, maman. Biso nyos to kufela mais ya na banda mo banda tongo bana ko sala bana lokote ka ko lela. Ah, on a pas ça na taba délire aux salatés, c'est pas normal, s'il te plaît. Eza délite na mwana bébé maman ale na kimia. Monye pesa lele lite nga na zana ye. Nga na zana ye na monye pesa lele la. Yo monye pesa lele lite. Mais pas sûr. T'arrêtes, comme là en privé. Maman, yo monye pesa lele na ko bamba na mabele. Akata. Akita. Maman, il y a un lobby, s'il te plaît, que n'est la privé, qu'on y a un live. Non, c'est bon, elle est descendue, Christelle, Akiti. Ah. Akiti. Moi, je n'ai bengi pour na bengi pour tous la bande pour partager. Ma nostalgie est belle, tu sais pas. Encore de la banane de l'autre lobby, sinon c'est la famille. La famille, tu sais pas. Bonjour Karine. Oui. Nana Luxembourg, ça va? Mes condoléances. Merci. Luxembourg. Oui, Nana. Choc. Oh my God. Je manque de mots, Karine. Choc mosusu tu tolia na ete tomela na ete tolandeka na TikTok mais banda tongo toza inconsolable. Et bon moi mutazalaki na ye juntu balia bas tourna. Hein? Sinon c'était une famille, sinon c'était pas comme aujourd'hui, sinon c'était une famille. Avant de konaka azo pekisa po ani. Aza ye moko fubatika ede na tongo na téléphone tozo kokate mais toyebi ka na télévision, toyebi ka na TikTok, totika komona na tememite meza ya kozoka. Et bosko muto bazalaki na ya ozala ndeni. Karine, moi ça va? Oui, elle va bien, elle va très bien, va récupérer un hôpital, elle va très bien. Elle a commencé à chercher je suis hyper choquée. Vraiment choquée. Une femme battante. Très choquée, vraiment, il voit Caroline et puis si pas c'est proximité. Non, en fait, il faut se préparer. On ne sait pas ni l'heure, ni le temps, ni le jour. Donc, il faut qu'on ait bien abattu, qu'on ait bien à vie, pour nous préparer. Parce que quand la Karen Zaki na live, il y a 2 jours, elle était en live. Vendredi, c'était vendredi. Qu'on aille la live. Entre vendredi ou jeudi, Zaki na live. Entre vendredi. Je l'ai vu, en fait, moi je savais pas qu'elle était enceinte. Non, on ne savait pas, il n'y a personne qui le savait, parce qu'on n'avait pas quitté, on ne savait pas. Justement, ça fait très mal. Et là, on a mais Nzamba lola consoler bino. Nzamba lola consoler bino. A consoler bino. Donc, Nzamba lola a ele la cause le matin na Congo, azo consoler ngai, mais c'est aussi la cimetière, c'est elle qui me tenait, c'est elle qui était avec moi là. Oh, mais tu te olé là yo. Mais en plus, c'est elle qui a un problème dans Sinac. C'est elle qui s'est fait téléma.
yenda telemaka soki comme ça na ki kokene ko luka ba ko ça ba démarche kokene ko elle était sociable cette fille elle assistait tout le monde elle se battait pour sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé ça? Depuis pour moi elle est orpheline de père et de mère de père et de mère la pauvre fille elle qui bon on est la bonne passe c'est beaucoup à botiba na ya sali ba na ya zui bala na ye ça fait pas de profiter de la bango quand le premier mois on est liboso ça mort né ya mobile après elle a eu 3 enfants avec son mari. Il ne pas profiter. Hein? Non. Il ne pas bien. Je me mets à la place de ton mari que nous avons pété ma casse. Sincèrement. Il ne pas profiter. Hein? Aboti na bien, maman. Elle aboti bien. Tiens, chérie. Aboti bien. Aboti dans l'hôpital. Ça, je ne sais pas. Abota qui n'a bien fait. Apprenez avec ça hémorragie. Yo. C'est l'hémorragie. C'est l'hémorragie. Oui, c'est l'hémorragie après. Oh Seigneur. C'est l'hémorragie après. Je connais pas. Eh Seigneur. Asali live na ye. Non mais Seigneur, c'est dire à supporter vraiment, c'est trop dire. N'avait bâti Kali, ah là 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 là. Seigneur, pardon. Ça fait pas la base amitié, ce sont des mineurs, des filles, Seigneur. Pas mineurs, Zambélangaï, Yabas. Mami, Caro Koufi. Courage. Ah bon, on veut dans maman. Caro n'est plus. Courage à vous, Karine. Nana, t'es où là? Je vois même pas. Mais c'est ça, on a pas. Je suis quelque part là. Attends, Nana, si je. Nana Mbokolo. Oui, j'ai courage à toi. Merci, maman. Mamie, bonjour, nouvelle en jour, Nini, le bazala qui n'a lève, Tina aujourd'hui. Zambé. Les lots n'a pas 10 heures. Donc, tu n'es pas comment qui a terme au bota? Oui, mais peut-être que sincèrement, ça fait un peu de été Kazaki n'a zé. Je ne sais Courage et belé, mamie. Pourtant, moi, je suis un maboko. Courage et belé. Vraiment, ça la force. Courage vraiment. Et puis, nous avons tout à l'heure, nous avons la TV. Pas vraiment. Et ça, il croit vraiment. Moi, la maman, moi, vraiment, et ça, il passe. Et ça, il fait les mailles, il choqué vraiment. Et choqué, mais tokontinaka toujours na kosala bolamu tokontinue toujours na kosala po Caroline azalaki mutu moko elle était vraiment mama sociale natikala koyoka ete na problème moko ya mutu na problème moko ya nini mais mutu abimi na porte ndako na ye moko abimi abengi mpe porte ndako na ye asimbi mpe saki na ye aki hôpital oleb azonga na ndako ye wana bakesi koko tia na place ya malili mpona olobake no tala tobanga nzambe teke tolobaka kene o ntango asuka enlèvement ngo nde yango tokomo vivre siko nde yango nde tokomi kovivre totikana kosala na mabe omona ndeko no boye okomi kosala mabe omona ata nani kosala
nata nani kosala toyebi nata nani kosala tokoma na c'est pas beau kosala yango su te tala na minute moto vendredi il était vendredi la minute au mouton vendredi il était vendredi la minute au mouton vendredi il était vendredi la minute au mouton vendredi il était vendredi moi je me fie à live je me dis ah et la petite pour la tenir nanga à Gandia maman Jackie à maman Jackie tu vois donc au moins tala to continuer au sala bolam to continuer pendant au sala maman atiki bana combien on a corolo bakene to luka susu profond ko lukeno nyanza 4 quoi tiki na bébé 4 parce que bazara 3 na mobali ne basalaka mariage esi bakabwana wana toyebi o siko mobali ne mususu ongi papa kale babi o mobali mususu oui na mobali ne basala mariage esi bakabwana kala mobali mususu kakoza courageux eza terme azokende koteka kaka mwa mosaza mwasi makasi tininga azokataka na avion kakozaki na zemi oyeba te kaza na zemi karo mwasi makasi nzaki azotonga lili hémorragie yango ndenge nini karo hôpital nini oyo bamoni moto aosala hémorragie bahôpital ya Congo nzambe bongo kasi karo azanga embongo te mama ezaka batraitement na bango ezalaka nango bien te eza hôpital noni nango ya kobotela nzambe karo esakoma na mbongo na ebele moto aoke bachine aoke badubai amema na fani hôpital nini yango hôpital nini yango aboti na hôpital maman excusez-moi maman, non, quand tu live, s'il vous plaît, non, quand tu live. Oui, tu comprends, maman, faut que tu paies, tu comprends. Courage de belé. Courage. Voilà. Bolandi témoignage à Mami la chatte. Na kolela. Na nyonso ndenge bolandi. Je pense que ezamba na bino liboso en dehors ya scène. Komona Mami la chatte na live azolela. Nalobi bien en dehors ya scène. Parce que na live peut bien sûr. Parce que la fois passée, akufela qui grande sœur né Déborah. Oui bah Déborah. Et Nathan ya akufela qui grande sœur na ye. Ezaki pe na vidéo mo bimara na poto. Abanda kolela. Bato critique. En tout cas, Mami la chatte, quand on critique, namona tellement baluka, Mami la chatte n'a pas problème, mais mon les a ba buzz, ba joie été, ba comment qu'on joue un système à moquerie, ba comment qu'on joue un système ya qu'on s'écailler, qu'on se moquer, n'a qu'on s'écailler na ba vidéo, parce que la fois passée, tant on grande sur na koufaki, je crois ba film ba na poto, et azarande boye, azarande longa bébé, lo moi ne wana. Bataloba rebelle, je crois, passe là quand on émission. Mutaza na matanga, bolinga za ndeni. Acha meka plutôt nini. Bolinga za la ndenge ni mutaza na matanga, bolinga za ndenge nini. Donc à un moment donné, on ne sait pas biso ba congolais so etoluka nini. Bomoni pour une première, bomoni Mami la chatte a sali live, a olela en plein live. Donc naza ko expliquer. Mami la chatte toloba aza lokola mama ya Caroline na ndenga théâtre parce que ndenge Caleb alobaki yango Caroline kiodo ba pesa e ko pesa na mwa mulopwe baya e pa Caleb bana mikie yenda encadrer bango a bana mikie
atape na âge pour Kaleba mukolo Kaleba za ba cinquantaine ça na ba cinquantaine déjà à l'époque d'aso ba yoti kelo mutu ba 16 ans mais nani même moi mulope ngala koza ata mukolo naza mukolo te mukolo te ezaka banzota ba luba rande bana bakola kaka mukolo te batuko bande kutu ko kamwa mais ndinga bande ko se déguiser akomi munet mukolo so soki na mukolo neta koza ba génération mona biso maza mukolo te do ba yaka opesa bango Caleb a encadré bango na Mami la Chatte le quoi zaki fiança Caleb à l'époque parce que Mami la Chatte a oumelna Caleb avant babalana a oumela ka penda na Caleb avant babalana pour Mami la Chatte a balana zemi quand Mami la Chatte a balaka na zemi c'est pende mona na ba oyeba ba seri Mami la Chatte a balaka a fini ka voilté parce que zemi n'est vraiment et mona na penza tant azobala zemi zé penda déjà ezomona déjà ndenge pa boti ya continuer pe théâtre nae donc ndenge Caleb a expliqué à lobi ye Caroline azaki lokola mwana donc pona bango baza lokola babungisi moko ya mwana na bango babungisi moko ya ba bébé na bango yango bomoni ba s'exprimer makasi Caroline Mami la Chatte donc il y a un certain nombre de personnes batikala penza dinana batikala penda moi close basala penda moi na tatumo boya yipa kuma na États-Unis tatumo bazao jouer peka Carole peka ya batata na baluba boye bazao jouer azao za mingi mobali ya moi mulopwe yipa za la peka na États-Unis ba série Caleb bazao sala film na poto bazala pe na papango azalo kola moi na penza donc pona Mami la Chatte ya lokola babungisi mwana na kati ya ndako donc Sinark ebungisi vraiment moko ya ba pilier même na oyela bino pe mission moko na sali po na Hans toyoki na biso Hans denga lobi na oya ko développer on a ça kaka na préféré na ça oyo po na zaki dana mo eleme belé kuna na lo bebele de Hans lobi donc baza groupe Sinark eza vraiment affecté surtout que ya liwa moko bo ya mutu abelité comme conseil zaka que to vivre loko les derniers jours il faut to vivre na loba ki on na loba ngo pesu une émission na ngamusu na loba na lobi que vaut mieux to sola na batute po to sola raté et non to sola na batute po to bebana kitoko te liwe ezo la kate et qui peut acheter et qui peut être que mutabela ki mutazaki malade te pour zaki na kobela to kobela te Caroline alinga kufate po azaka kobela ta za en bonne santé azaki na zemi aloba ke zemi eza malade te les gens disent ça et pourtant akufi nango parce que et ça li tension même en Afrique du Sud na zana de komoko azaki na zemi tant kokisi 33 semaines na butu balali na mbali na ye asali éclampsie bakimine mbango na hôpital babimisi mwana na 33 semaines batie mwana na couveuse mais maman foie ezalaki touché rein ezalaki touché cœur ezalaki touché en fait abandé kosala l'hémorragie mais on dirait raté tellement choc wana ya tension et les cas makasi maman passait déjà 1 mois à l'hôpital depuis bakangaki examen après examen après examen donc nayo comprendre que soko sali tension makasi yo mona ka mutu akufa mbala moko parce que ça lokola court-circuit et salemi na nzoto dérèglement et salemi foie rein cœur donc et tout est mélangé nyonso ba organe vitaux nyonso ba organe ça là que mutu vivre nyonso ezui ba choc ya lokola accident na mutuka yo mona ke mutu akufi brusquement tout mutu akoti comment ne komona onka na ndeko na biso wana ya mwasi oya za awa asali déjà 1 mois moi naza na couveuse
na mama na mwana babiki mais mama ti lelo ba ko bimise te balobi résultat neza bien te yango na bandeko toyeba kofa na bato mami la chat asala na ye ba live te mais pour na Caroline non seulement sali live mazo lela na live elle est azolela donc ça na choc azolela pour moi ke azaki mutu moko bien to linga kufa na batu bien liwa eza compliqué vie eza peu compliqué to vivre le ko eza dernier jour et ozala bien beaucoup de courage en tout cas dans le groupe Sinarc président Caleb Assa Lobaki déjà azaki orpheline de père et de mère a gagné vie na théâtre na mona mobile na bana ninga simbi bango bazolela donc ils ont vraiment pas si makasi likambo mais boki ba témoignage à batu ils sont très positif en tout cas malgré batu bazanga mabete en tout cas Caroline na mikolo nzamba pisa ki afa na biso aye ko le ko tanga ba jour na ye parce que ba témoignage ni vraiment ils sont positif makasi. Alors coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse, bisous, bisous. Bye. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams.
contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.